Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Tina ben sanitaire n'engo finga décor problème n'a décor zani. Mais au coup ça jusqu'à décor. Et puis alors oui na nani makora bien. Bon quand tu t'envoies le bozala ba contacter on a to kumi sarabino. Bo sinisa ba contrat mo limo to ndeni. Mais gars pas landa comment pas long ouais. Ndaba li bazala fidèle bon il faut que na ça bien. Il fallait ni gérer. Il faut que na ça na bien. Ma bezala ka. Ma bezala ka. Il faut que na oh loba no beta beta. Oh loba no makamuni zala kuna. Ya Karim pala. Izarani. Obi ka Karim pala fala ki na. Bon ma beza pe on a kei na eti. Bon ala produit maison. Non que les Jérémy Sony. Ici la bonne est pinza aboye. Mon pena chebo mais oui couper sa moto moto na lunette noire. Ah mon qui to. Te faut eza pena serrer to serrer ma bo. To teleni to tutani ta. Po e bombi makamu po yo lo monanga. Ngata msuna o mona odi. Ah oui. Dans la tinette noire na fandi bien. Donc tito ya pena boye photo pesa na ngata maboko boye to tendo pesi ya bo. Ya boye bo ngaba baelanga. Ngape ya kyo baelanga. Na so da ba pesa nga $100 $20 na cha carburant na Nissan wana. $80 go baelanga mwasi. Mais ne va baler là kuna. Hein? Kasi Eh basiana. Hein? Basiana. Ba contribution ko to salama. Papa décor salama na ndenge na ye. Tout décor ça ni ko baki o bota te mo ça ko finga décor bo. Kaka po azana ye naître. Le jour il va passer à ce que ça sans moi non mona. Azomona to azomona te. Azomona azadit, azomona azoyoka. C'est que c'est le moment total à ce que ba branche wana nyo surtout. Mona te nini na yo asa karaoke zara na nini ya. Aba décimo ko. Ouais na partenariat zala wana bani mais yo mona karaoke na taba ta famille bayara. Le banil. Baya te. Boyande Imposable bayate. Imposable no boyate. Nga wana na tanga kana musika tala bo. Expliquez ça ils non ni. Oyo sa na nini. Mais moi yakati. Ayo. Ayate. Et puis même le roi là où qui kana mababa gagi boy. Aigle ba gagi ba ni amu booster boy si ya ngwana ba revenir. OK, base ya Jérémy on te les salibo. Ka boostage wana ba gagi wana boy. Eh ma top. Ako jouango. Avec on comprendre revenir des ala. Mais nabi bato tout basa pembeni basa sa ba chaîne mais tala ba stratégie ba chaîne ba. Yo ngoma no koma ra place ngai non si so sela ngati. OK. You know si so sela tanda so banda okende. Azolo ba ono de qui? Ti toujours un homme qui si mais Jérémy faut que to kata. Décor abi na ti marambo mère témoin. Na marina témoin. Pas sola na ba. Pas vidéo ni za. Ozo que aussi que ba yebiti ba ni ofinga décor bazo courant nango. Tu vois que bon d'habitude expliquer biso non qui na bien décor ça les vidéos na lobi. Ah ouais. Na bato bazo kotinda yo. Yo benga nga s'expliquer ndenge tout ndenge ni conversation ya ali. Ah oui. Ye aina anima kwa kana. Mais makambo yo nga na lobi na yo o na sola na yo. Décor alobi o asola na ani alobi yango. Mais si malanga alobi ke na che mère témoin, na che marina témoin. Donc c'est-à-dire makambo alobi na anima kwa kana. Courant nango. Asola nango na bango. Na bango. OK. Yanga te bango témoin po yo lingi oyo lobake nga na kundelela mwasi nga soki ndenge ni ndenge ma anima kwa kana ba makambo. Ne décor répliquer ayi biso yeno nga na tie bango ne témoin soki yo ko sa makambo na TV ba témoin baza makambo na sola na yo bango na lobana bino keno oyo mutu na binazat bato ba lobake biso tozali ba produit maison baza boyebi bango mais ce que les autres batikali wana bazwa ki nde tendance et puis la tendance ngo vous avez puis na moi biloko a CC hein ngata le ke twa benga na ko yate Balobango belé. Et là même loko papa Alain, ba vidéo ezali, l'air à papa il y a Jérémy Chabana Bengisi et tout ça. Il ba benga papa Alain pour aye na kati a fait baché. Pour na koyebisa bino ke mambo bolo ba kunanga na ngote ye aye ko sa nini. Aye ko sa. Pas hypocrisie. Bo wana ni. Mais na menini. Mésopotamie. Mésopotamie. Bazolia yo, bazofula yo. Ah ouais. Bazotindika yo, bazoche local.
oya te ko okete et so bandi ko tourna okete okete il y a mon musique ba retomba on de ko mo yele c'est que so Robin a pris exemple Robin c'est maman top à tournage na SB pas bengi na famille de Bota ce quoi tali na SB à chaque peut-être après 2 mois après 3 mois mais famille de Bota chaque jour a préféré né exactement donc essayer la zone on a le na bengi oyete ça veut dire que dans le problème. Donc voilà, basalement le problème c'est ça. Ah oui. Vous comprenez? C'est les moments ba télémasiko yo ba ba kena toza net parce que ba Guillaume sur Moussa ba Moussa ti Guillaume sur Moussa ngai. Pour ba te pe ba Moussa ba casting ba ngomo. Ah oui. Ande kuna so pena ngai na ina beti place wana ça va. Mama toi la zaite ba bengi mama pela. Il est quitté. Ba sepelité. Oh e banda osama kuna o ayeba kango nani. Yo ça semblait moi qui a pris un peu finger qui doit ça sur tournage oui il y a la politique moi ça rendait so nga moni fidèle bon na kantika atabiso il y a une période mon quoi wa zuma e kimbi mina Richard nazo ebisabi no balongwe baza déjà na problème na Belle TV bazo longwa kalate na fanda place ngamo na fandi na conscience problème ezalaki ba problème ezalaki ngai moko le conseil na yebi yango ti mais ba problème ezalaki zuma za musika parce que ngana ndaku na yebi te ke ba problème ezalaki naza na ngai inconscient so na fandi na kibomoto boye ndeko yo si azobeta masolo yo na nga moko kimbimbi na solo kia ona nani est-ce que penza naza ta na tension yango makambo azolo na baloni tuti na moli na tension ezaki na solo ona collaborer na na comprendre te ya yo to tozala na yo trop yo ne to travailler na yo makambo muto azo kizenga en tout cas na épité peut-être moi mon pépé na sekuna papa nga pe na zo comprendre te et puis tu as tourné te bunga ki pe silence pe kotaki les zuma niati kuna ou ba yo chepso film moto jouer mo so ngana ko mo sa pe banale oh ye mambo a évité biso fane mamba lobi to tourner pété c'est vrai to fani pena na biso bo mais ndenge nini simango pa bati ils ont la politique Congo Liziba TV pour plus d'actualité. Congo Liziba TV 10 ans déjà ça se fait ezalaka bongo biso a na kati Congo Liziba TV boulot biso a na Congo Liziba TV musala toujours na yeso ki bino o eza Kevin Epanda na Kechu toza na pe toza toujours tosala musala biso na Congo Liziba TV ndeto mesana ko sala ndeto mesana ko surtout ba maman oyo batala biso na chaîne biso ya Congo Liziba TV et sans oublier na ba partenaire na biso ba soutenir biso lokola FBT Misalande ya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo sans oublier encore à la patronne elle est le patron elle est patronia elle s'appelle maman Nana Takaza merci pour la soutien tout le soutien la soutien le soutien ou la soutien nous saura vous comprendre et à soutenir biso penza et c'est penza déjà la semaine prochaine pendant tu à Dubaï bolingara Kevin pendant quelques jours ça fait plus des années on est à Sumboka on a été là ça la découverte pour na ko sala musala ya biso na kati ya musala de mesana ko sala merci suna ya nanga Kevin Kamuzuna ya moko logique ya moko bien ya Gisèle Etati maman Versa c'est monté ma prince Gicloina là toujours à na kati ya si je n'ai pas toujours il y a hypocrisie pour l'autre moko o ya bipenda ko ya bipé terrain on va expliquer biso li kamango de kaboni zo ça les mabongo pourquoi na kati ya monde à théâtre affaire kobeta ndekona biso Jérémy Karana Matanga affaire un peu comme on a décor le lo ba ko soigner sakaye affaire comme on a mambelé le lo maman top na habité mais tout le monde après ko ben site tout le monde maman top azongi les sous tu habité ça hypocrisie autre sola on na kati ya Congo Liziba TV na Gelor Kimbimbi. Boni Gelor Kimbimbi. On le calcule encore là, ça va. Et là, ça va. Oh, ça va là, tout. Mais ça, nous peut ça surtout na ba abonné tout ba kotala yo sikoyo. Na kati ya Congo Liziba TV. Ba fan na Congo Liziba TV parce que ça pas au ba news. Ba news dans ba vérité et bimanga donc bon liker, bon partager, bon fan na pena na Congo Liziba TV. Bon, on a sorti à défiler à bateau Bilo Bossé. Merci beaucoup. Voilà, merci Gelor Kibibi. Et ça, il se fait plaisir à cause de
biso pe déjà 10 ans na biso déjà to fêta kaka 10 joyeux anniversaire toujours to fêta rango année mobimbo to fêter ka 10 ans ya Congo Liziba TV titan aussi là je vois vraiment mon yaya que j'aime beaucoup surtout excellence monsieur le ministre Patrick Mouyaya azala wana yaya pila soka lobi makambo za vitoko en plus ministre soso ça dit que botika ba campagne avec besoin ça la pour na ministre na biso ya mboka ya communication vérité na juste ko mona ministre ko Mouyaya ba ko sala busala kitoko ba ko zalaka ba rêve na biso to ko mata mpanzi to zata ba biru misala parce que ba on bazali penza campagne tu ya mabe pour na ministre na biso ya communication de kosimba te wana bana funa to ko sepela penza te là vraiment et ça la plaisir tout bon temps la biso na émission oyo ba vérité kimbi to sola nanu mwana ndako oyebi très bien na motuzo kana kati ya réseaux sociaux yo liboso na to banda to mona ki ba live zo qui ni confondi et belé à propos banda ndeko na biso décor asalaka sortie médiatique na ye et comment le ko la problème je sais pas eux mais j'avais expliquer biso vous là-bas na famille Libota ezalaka contrat ezalaka signé par écrit to na munoko oh lelo soki mutu surtout soka jouaka plus ba film et pas ya Belinda et comme que soka biki na rejoindre nga partout tout dans un être et comme il y a problème d'abord côté on a bien expliquer biso kuna contrat ya la raté mutu azana contrat kuna asignana na mère azati o nga na signana e contrat azati ezaka ye asala makama ye na ndenge na ye so wa caster abengi obandi ko ko jouer esi na yo le yepo ye batio de obandi zu déjà elenga ngo likama otuna contrat mkono oui otuna contrat te to kumbani kana rythme ngo ndenge le kumo kende mutu na contrat kuna ala ati mutu azana contrat kuna ati asinisa pe mutu contrat ça onde pour contrat za ba mambo belé vous comprenez pour na babilo rezo ki neso za na contrat on mona geno to chamesa to fanda to sola marambo mais le contrat zati asime Mésopotamie toujours zo continuer Mésopotamie de l'Obaka so Mésopotamie de l'Obaka le comme ma be surtout na komona une grande star ya biso ko na kombo ya Mama Top o le loza qui milé par la presse o to mona plus de mère à salarango plus et pas ya Mimika Bongo et pas ya Omari mais tout le monde qui commence à la mettre tout le monde école mais tout le monde continuer les sous de na maman na biso o ya ça na carrière ya belé na kombo ya Mama Top parce que quoi qui kimia azana poser ya kimia azana na ba nyonso mais tout le monde lokola kolobani malamu na écran to koloko za bien na mutu nyonso ça les problème parce que kotanga kanda tangi kombo ya SB ka ko jouer na so ba big problème te tout le monde kuna maman ya Canada ya salité abali ko finga ye abali ko mabina bitinda ba sexe mon bébé je sais pas tant on a qui en tant que yo moto yebinda ko bien to ebité les coaching les tricage et ça hypocrisie tout c'est quoi d'abord qui me na marambo tezoleka il faut ka ba assumer hypocrisie na Mésopotamie on les obaluka autour ya ba marambo pourquoi ka marambo wana Mama Top azanga pinate na ba film na mambo belé mais lelo le rabike na komi naître ba retomber en one est-ce que kuna signé contrat to yaki atolobi était kuna muta signé contrat za raté biso za ba hypocrite biso za ba ingrat lelo na habité so ba Mama Top ba rejoindre biso na ingratitude na hypocrisie to ndengeni ben si ta bon maman le roi Mama Top bon fandi besoin cité c'est normal te na ko yebisa bino ga belela kinga kimbimbe nazala azana na makamba batute et puis a confirmé que azo a transfert tout le bango combien de fois qui est celui qui n'est pas avec nous est contre nous au moins ma mère wana ba blog ba sibi tika ba sibira moi ah oui parce que eza batanda so banda okende tango pe obanaye koza kuna bazochaka yo papa pozo okende ezali na mutu mo peta era sala sorti mais de tika binga na naître bon moment ya ba naître comme pourquoi ba puisque ba comprendre ba réalité vraiment comprendre que non na minute il fallait na zana ngai le roi le kechu na minute il fallait na zana le roi après ça kesho na zana nga ce ko bongo voilà ce que tant que comme okende bongo tali li ko na so bia trop tard yaté na tel pe gauche na sala nga pe mabebo était ni té mais ce que ça y pour la tendance morobo et puis tendance on est dans la po ba chaka ngai ming lorsque ba ocha ming na film ba pression de tendance
yango nde kangama bango mais considération de mes tendances te ba peso tendance it oui épisode yo ba kolekisa moi film moko aujourd'hui deuxième film na yo yo ba film super ko ya pe bo yo na yo mais o changer ka ba personnage maman ya kingani yo lobi comme tata moi si na ye lobi kuna maman leki na ye bani mais aux ce qu'on a tendance déjà pe le gwa na famille so amoni ke non ah ya zala koto do ye mutu na biso nani ayebisi no ya za mutu na bino nana loba na bino ke non oyo mutu na bino zat bato baloba ke biso tozali ba produit maison baza boyebi bango mais ce que les autres batikali wana bazwa ki des tendances et puis le tendance ango vous avez pu na moi biloko cc hein angata le ke twa benga na ko yate baloba ngo belé les abareto mais loko les bimate tikana se racheter na yo pe sa position to na yo na s'expliquer que nga naza artiste ba ko benga nga partout au moins que vango e ka siko ah oui et li poani donc muto no muto ko comprendre bazo lia yo bazo fula yo ah oui bazo tindika yo bazo che local bon kimbi et lo mo yelinga nam d'abord to sola na parce que yo yebinda ko bien o yebi très bien yebinda ko na bozala ki pourquoi comment qu'il a méthode moko boy famille de buta bokangi ba artiste nyonso presque tout basala ka théâtre bazaka na bino le contrat le tout rôle ba bim biso ba chaîne eza na mais des meilleures chaînes tozali SB na Belar TV mais plus et comment qui tendance moko boy surtout na bana basi ce que je vois kuna na Belar et comme le passe au jour na SB mais ça ba to ba jouer na SB tu évites parce que SB a une méthode moko boy ya ko tcha ba na film à coach match peut-être après 4 mois toi pour y 5 mois mais peut-être Belar eza mutu otaki na film ba chope kaka na film wana bazo jouer yango peut-être inisaka ba si là tout je sais pas yo za na boîte eza ko lo bama non eza longa eza mamba bala eza ka mamba lo chuchu ah oui vous comprenez hein kambala ninzo ezo fonctionner c'est-à-dire il y a une politique eza les gars tu benga pour tout ça l'émission ninzo là papa tous nos programmes du coup sigo appelle mo boy ko type ah neni talabo wana ngam na suite yo pe na zwaki ya yo so na ena balance le tu benga koto ba benga ah kuna rona zana na sa politique ah mais oui ki na zana programme avec tout ça bani ah sur la perte de côté avec que si siko ko yata banini ezong sanga mo transport non ko futa ngamo tata no sur leki so PCR supplémentaire na rôle na pesa yo na ko servir yo comprenez si vous avez déjà comme elle a occupé on a pesi maman avantage kuna aroya mais là oya siko OK soute il compenser vraiment ko casser ba qui côté muso et ça politique na yo montam so comprendre que ba casser au lokebo pour battre belé ba beta ma baku ayuti tour aza tournage kuna mais kuna kenda o jouer te aya pété ah oui et belé ba beta ma baku to yo kango baloba tout comme ça ah so bandi kuna na kozanga so pour bandi pas biso de so bandi ba o yate ko okete et so bandi ko tourna okete il y a un monde qui va retomber on dit comme elle c'est que so Robin a pris cet exemple Robin maman top a tournage na SB a bengi na famille Bota ce quoi tali na SB à chaque peut-être après 2 mois après 3 mois mais famille Bota chaque jour a préféré na exactement quand essayer la zone on a bengi o yete ça veut dire que dans il y a problème donc voilà bazalement un problème c'est ça ah oui on se comprend na kenaga ah tala aba benganga nyoso ah oui donc ce qui na semaine ba tournera 4 films donc c'est-à-dire que au sentir que moi 2-3 pays naza na katiwa ah oui si yo to benganga moi nini 2 semaines après 3 semaines après on préféré on a préféré qu'on est politique donc on a étudié politique yo on va étudier politique yo na ke nango siko boy na on a potanga na na Chine na kati enchaînement na bino boya bo pesi ba mamba tendance et puis la makati abi ke osko batnanga après yo mutu webi no bongo te oyebi bongo ndeli bon batu soki mutu yebi bongo hypocrisie ça ce que place fan de ndera pe ba mikolo baba dit je pense que surtout ça l'analyse bango moko kolon nzoto le okenda casting na yo le okenda musa na yo ke jouer yo ozi ba appel wana yo mo ozi makambana nyoso tout oyebi oyo osala na ba place oyo okende ko prester osal dit oyebi
bon ngani na kanisa la place na bango sinon tant makambo to ça analyse bango kanisa ngote siko pourquoi na moment oyo ba doit comme révéler c'est quoi c'est bon na sepeli parce que bon mota la départ de to mo to kanga mesika moko yo kanga ma meso bazui yo batali ba comparer le quoi na président Gesho différence est ah oui batali pe na yape différence ezali mais bino ni soko ça ni botona et là on manque mais pourquoi yo ce qu'on a bango différence est acha kenote batali yo ma bango différence est ah oui bon siko biso yango nini yango parce que GRT et qu'on changer la place où il y a un quoi tant que jouer ah oui voilà biso de talent parce que tout le temps comme à monotonie ah mais ce qui peut comme il est le musulmani au moins que les autres varient même na miso bato ça beauté ça elengi et ça kitoko si au bato na ba ya rapper akekuna omoni pas nani omoni le yomo senti na yé aza passe partout Yaro Azane passe partout. Parce que Yosa passe partout tes points. C'est les moments ba télémasiko yo ba bakena toza net parce que ba Guillaume sur Moussa ba Moussa ti Guillaume sur Moussa ngai. Pour bater pe ba Moussa ba casting bango mo. Ah oui. Ande kuna so penanga yi na ina beti place wana ça va. Mame toi la zaite ba bengi mame pela. Elekité. Ba sepelité. Oh e banda osama kuna o ayebaka ngonani. Motute alongwe ba ti ba remplacer à temps ya wana te. Biso bato ba consommateur to zuka produit fi. Bilo banda la na cuisine. OK. Siko nini yango. Sur le comment on m'a top pas comment insulter pas ba kimba o benga ka baza ba taché de presse il y a famille Bota. Mésopotamie toujours parce que les aboyés alors je ne n'aime des mères parce que au moment d'ablo au sala to lingité tant au mutana lingité que non au fingi la elle que tu n'as pas na au fingi la chaîne na au sa maman la chaîne na il la chaîne na contribuer ni au sa on encore so sa ndé oh yo lo il faut beaucoup en bon pour yo linga bon olingaka toujours pour mbono balobela ngo olingaka ke dali kambunga funa za l'avant zala bongo parce que batina ke ba $100 ba 100 ya suki comme na sko il kamuna salaire wana eza ya solo to lekai awa to lobaki ke ba $1000 longwa ke mikidi likamo ya voyage so ayo ke mona bati ni monga avant pour ebike suka soli kamole simi ba olobela kombo na ngai merci na mama ki ngani nenga sungaki na sengaki mutute appréciedaki yo quand tu vas songa balaïté merci on est qui ba fani ba analyse toujours maman ya kabaka toujours kasi senti tout on a senti ah oui pembe na ba mère ba sibi et alors on peut trop tard de tirer le bal ba net mutabika qui a comme naître à sali ni tu demandes qui après on a que jouer à cette vidéo ça sembla tu qui après on a ko finga qui doit ça sur tournage oui bi ya na politique moi za ndeni songa moni fidabo na kantika atabiso yaki période moko wa zuma e kimbi mina Richard nazo ebisabi do balongwe baza déjà na problème na Belle TV bazo longwa kalate na fanda place ngamo na fandi na conscience problème ezalaki ba problème ezalaki ngai moko le conseil na yebi yango te mais ba problème ezalaki ah oui zuma za musika parce que ngana ndabu na yebi te ke ba problème ezalaki naza na ngai inconscient so na fandi na kibomoto boye ndeko oyo si azobeta masolo oyo nanga moko kimbimbi na solo kia ona nani est-ce que penza nazata na tension yango makambo azolo na baloni tuti na moli na tension ezaki na solo ona collaborer na na comprendre te ya yo to zara na yo trop yo ne to travailler na yo makambo muto azo kizenga en tout cas na épité peut-être moi mon pépé na sekuna papa nga pe na zo comprendre te et puis tu as tourné to bunga kipe silence pe kotaki les zuma niati kuna pour ba yo chepso film moto jouer o mo so ngana ko mo sa pe banaliser oh ye mambo a éviter biso fane mamba lobby to tourner pété c'est vrai to fani pena na biso bo mais ndenge nini simango pa bati ils ont la politique et là même loko papa allait ba vidéo ezali l'air à papa ya Jérémy Shabana Bengisi et tout ça il babenga papa le pour aye na kati afe bache pona koyebisa bino ke mambo bolo bakuna ngana na ngote ye ayi ko sa nini
aye kosala hypocrisie bo wana ni Mésopotamie sima likambo wana omonaki ozongaka na main be wana 3 jours 4 jours baokipe oyo te oyesu na anecre parce que ti oya bongo kasha malongo ezala so banozwa 100 ozwa 150 o balobeli yo bafingi yo tout ça bani faut balaver au moral faut zwa mwa ça moi ja ozwa ngo orate te papa Alain lelo bakoma koignorer kofinga ye et ça la ronde ni gimbi au moins vie wana abundi makasi et ça la nga mabe parce que Jérémy ba vie wana bango moko batikala ko comprendre te que il faut faire na ndenge ni na mère oyi ayiba ebandakala ke motu sozo fa na ele ke tshwalingaka nazala boye mabe na ngai so na sali boye ebeteli baku soki na sali boye ekozokisa so na sali boye na ko blesser mais ya ayiba ni position te il faut ça ndenge ni pour faire na ye nani yango ayebi ndenge ni faut faire na ye parce que ça ndenge wana lobe koma mabe so to lobi boye ba secret de tes alarate so to lobi boye ata ba secret professionnel ya alarate te zanango mais eza ba biloko mususu ba biloko yo ata me ba konike bango mo ba lobi na ke to loba yo karate o demain combien de fois déclarer ba biloko ebele bo ba yo ka été ti a ju des sujets que ne donc c'est ga ebele ti asilama asilami na tina po ayebi ke so ayi mabe ezala pe ko pour la comprendre bien après wana batika lo ko finga na bien e ko zala po parce que na bien tiki bana na nyoso batika finga de mer po ba yaki be batiki tara ya lokola papa ebisi mama bi erreur osalara po na nini te yo bato ba yebi bien okabona na bango bien botika la kaka bonne sœur et frère hein musala bokabona musala botika entre sœur et frère et puis bato okabona bato ba yebi bien bato ba yebi bien yo okabona ochango distance na ndenga ba 12 mais attendez yo ngi ba retomber yande ba retomber frère koza pembe na zara problématique bato tout ba papa leo ana ti bato ba ofinga ebo bani ti bato baganga leke biso cha ba contribution mukingani nani akufeli banini bo tourner mikolo na ba chebino la tournage pour les reçoit mbomba moko pa pesa mbonga contribution na so ezaki 50 mais kuni bima ba komba bana nana ndo chapeauté bo biso tozo ba problème bato plutôt tela ba contribution est-ce que tout le monde ata bango baya o condamné bango te parce que bazana bazaba ignorant ba yebi ku tutege yo kimi muchelanga contribution na problème na zara nango ça dit c'est une position besoin imposer binois tout c'était spirituel je sais pas bino nde boa ba produit o boya pona nini so bi wana mbongo te semaine na ba programmer bien na tournage ba futo ba olonga ba mambo do ba futo ndambu ki na contribution o boya no ndeni o détailler no ndeni po ba yelo langage facile à péter mbile te la partout biso péter la biso to monango. Voilà, merci. Wato ça toujours analyse concernant ma besoin de réseaux sociaux à faire il diminuer maman top même comme maman top soit sage maman au banda carrière nous avant trop maman et puis même le roi là où qui kana ma baba gagi boy aigle la bagagi ba nyango akomo booster boy ya ngwana ba revenir OK base ya Jérémy ya omte et salibo ka boostage wana ba gagi wana boy ma top akozwa ngo avec on comprendre revenir des ala mais na bien bato tout basa pembene basa ba chaîne mais tala ba stratégie ba chaîne na ba yo ngo ba ko mara place ngai non si so sela ngati OK you know si so sela ngati ngo kende wa faut y avoir faut ça OK c'est ça donc on communique on a mis ce décor OK bon moi tenge ba procédure mo ki no ka ndenge mo décor la ba ki pa ma ramener simbi décor c'est bon gag ça va ba page au senti pendant que non mona mai non mbala moko ali ta e makambo bandi décor le roi le biki yabi anima kwa kala na bato ba otinda yo mais banaliste baye comment décor ko lobaki makambo yo bazotinda yo et puis pour le biki ngai makambo na tie mère témoin na tie marina témoin. Pourquoi tu es Belvina Marina témoin? Yem tache bango kasi. Pourquoi tu es? Alors le bibi a soleil na bango. So ani ekuna tanga zolo ba makambo wana azolo ba ono de qui? Ti toujours un homme qui s'imagine mais faut que tu au kata. Décor abi
na ti makambo mère témoin na marina témoin pas sola na bango pas vidéo les aux autres aussi que ba yebiti ba ni ofinga de ko bazo courant nango tu vois que bon d'habitude expliquer biso non qui na bien d'accord à cette vidéo na lobi ah ouais na bato bazo kotinda yo benga nga s'expliquer ndenge tout ndenge ni conversation ya ah oui ye aina anima kwa kana mais makambo yo ngana lobi na yo na sola na yo d'accord lobi o asola na ani alobi yango mais si malanga lobi ke na che mère témoin na che marina témoin donc c'est-à-dire makambo lobi na anima kwa kana asola na bango OK yanga te bango témoin po yo lingi oyo loba ke ngana kundelela mwasi nga soki ndenge ni ndenge ma anima kwa loba makambo ne d'accord répliquer ayi biso ngonga na che bango ne témoin soki yo ko sa makambo na TV ba témoin baza makambo na sola na yo bango je me ndebo chef no vidéo ou chef no chef vidéo to magiste primo et c'est choquant nga makasi vidéo wana donc de maintenant donc de comme mawa ou chef vidéo na to magiste après politesse no yango boma mwana no na ngola ngana na ba preuve na ngana yo lakisa yo pe lakisa nga ba preuve d'accord lobi ki ngana vimba te d'accord ngana mwasi no to soki Sylvie soki Judith soki nai to aka taille moko yaya est-ce que y a zanzam pour que yebisa mutu bota totala ye pas na bana na vie ya salifia mote tina ben sanitaire ningo finga d'accord problème na ina d'accord zani mais au coup ça tout ce cas décor et puis alors oui na ndani makora bien bon quand tu tamolo ba bozala ba contracté wana to kumisa rabino bo sinisa ba ba contrat mo limo to ndeni c'est-à-dire ça to ça ba analyse na ba parole yo lo ba wana bon quand tu es bolo ba que to zala ba contracté wana to kumisa rabino oh parce que yo ngi mutalo bani donc c'est-à-dire kuna tant on ba que celui qui n'est pas avec nous est contre nous hein bah voilà yango donc ça contrat toi contre biso peut-être pas bisam pour ne bien les balades d'accord il y a comme les problèmes il y a un monde qui est bon ko ina d'accord qui bibi loba asani loba oza motema na yo ah j'aime babi loba asalini peut-être on va finir d'accord pour bisaka bon al mariage papa yango kuna société obaila batutonde lui Sylvie va baler la Sylvie loba kasi lui va Sylvie va baler oui bo nga babailanga nga pe yaki babailanga na so dai bapisanga $100 $20 na cha carburant na Nissan wana $80 go baila mwasi même ne va baler là kuna kasi Sylvie basiana basiana ba contribution ko to salama papa d'accord salama mna ndenge na ye tout de quoi c'est ni ko baki ko bota te mo sa afro finga de corps kaka po azana ye naître le jour il va passer ce que ça sans moi non mona azomona to azomona te azomona azomona azoyoka c'est que c'est le moment total à ce que ba branche wana nyo surtout et puis so moni batuna ngamba baye ba comme ça nini et ça finga décor à tout monde est à la sortie médiatique bokomi kuna nanu ndenge nini nyonso naka po ba cité ba kombo bato mibale bino sko bongo ofana bosa analyse pe na oya lobaki et ça finga na sala sortie médiatique té décor abima lobati ayero bimaka na oyo pourquoi esa salate fona tuna décor c'est ngai asimamba ese décor bien sekaka il faut les kati les plateau kasi bon ba senga ki yango ti asalate pourquoi ina oyo lelo décor langage on alobi ke na yebi mutazo tinda bino et subino wapi siko na tinda bato nani bango ndi mutu osala biso ba analyse bazo discuter décor lelo ko lo bateke nani na yebi bato tinda ko décor alobi wana na yebi mutu eza nani ki yebi sama pardon nga to na yebi na teke Mésopotamie Mésopotamie ye wana j'ai mis des boya solo Mésopotamie okose décor ça na ndemi na kosi décor ça na yebaka nazaka sincère ya yeba na motema pona okokate décor bien yebi mutu tinda bango mutu na yebi ndako Mésopotamie mais choquing ngai kofinga sexe ya mama décor na niveau na mwana kindana ta c'est trop profond ngai na kufela mwana na libumu ya mwasi nazaka kuna kufela mwana kufana libumu basala pe mwana ne babimisi c'est moi sabota na césarienne
namona ndenge moto pena ndenge akebo bambale na chasse bosiko mère wana ti fando finga mwana na mais nakundela mwana azali riche mamango aza riche hein ndako wana bapuna bakundela bato ye alobika kundela ye oka te kuna bakundela bato babayelaka bato bakundela bato décor en plein colo succès était un film à Bakouko et Bali son succès mais oui ezata na ye makambo efungwami oui azaki collé aucun même bon point de décor ouf ouverture d'esprit décor dans na ouverture d'esprit ça va yango moni ke makambo ekene netika kitoko noko prends courage lève-toi et marche oyibisenga dake yaya lembisa bémission papa ya pikisa comme il motanda bino amoni motema a kokite ya no et décor oleka oya et puis asenga daba nini ba eloko ngai na sepeli komona ye asali vidéo tant mambo ebi ah oui décor félicitations parce que aza parmi pe ba moi mutuna to sola bien na ndenge mabete ah oui a tsenga pe conseil ndenge moko bola ndenge bani na yoka ki pe na isaki na yoki komi OK mais komona yo pe sur lelo osa petit vidéo na ndenge aloba ke eza ya suka eza ka langage eza mutu eza langage oyo ko sala na batindika ki yote mais so eza ya suka c'est bon so peut continuer mais du moins oyeka na terrain oyo to pixa abat moi terrain o so zuka ba pekisi yo tant yo fandi wana muto ba pixa abenga pe yo ta lo bele to ni te lote mo sudra yi mo ta oyeko luka docteur là non ko condamner liboso te parce que ba choc ango yo comme différent ah oui yo moni ya munga tanga ya lobi ete salanga boy zong ça mais soleil ya yo ya bozui c'est triste ça me fait mal lelo ma top ye wana ya zongi ni a tourner azongi a tourner ne après nini après après essaye après tournage batikali ne atikala na bato toze la vidéo mama base makule kumubaya miana mai base mai koki mama bato sa bagag na epine sina mona déjà bo pa yango na ko mawa kimbimbi pa yango na se bandi kimbimbi na ko mawa na se obumba kwani makambo uzamba mbebe na motema na se les bas les cœurs se bat et c'est go bimisa obumba kwani makambo bebe zolo batin oyebi vraiment makambo loba uza limite pour ani nango Jérémy tu dois matanga mama alinga ya mwana utande Jérémy babeta ki ekara et peut toujours masusu ya Shadrach mutia so image wana non qu'il est Jérémy Sony ici la bonne est pinza aboye amoni pena chebo mais oui kopesa mutu moti na lunette noire mona ki to te faut eza pena serré to serré maboko to teleni to tutani ta po ebombi makambo po yo lo monanga ngata msuna omona odi ah oui dans la tinette noire na fandi bien donc tito ya pena boye photo pesa na ngata maboko boye to tento pesi abo ya boye zongsi boye eki mutatika logo la donc na monité donc au moins que makambo pena donc comme na ngo pena ya vis-à-vis aigle bongo ko laksa ki mona malamu pona nini pona ba benjir to tondeni to ponde nge ba yaki liboso babi ofandaka na matanga obetaka mama kara tout ça peut-être ngo se corriger na makambo tondeni kara na kokiango te Nicolas Nzimi Karine Paul Nzimi au mon ambote te moi j'ai essayé de réciproque pas je suis allé ici tout en dit aya kara malté j'ai mis sur wana ici les autres pas au moni awa
j'en passe nazui oui c'est tenda otala est-ce que on aomona sali net aomona kina te nakoloba pe na monité po yo mona te nakoloba pe na monité c'est tout à fait normal parce que était Jérémy lekisi tani basali yo te wa aigle mambo sala mais nayebi ke na cadre ba hypocrisie wana kati te pourquoi nabokaki na théâtre yozaka isiko nyonso wana c'est j'aime atika toi kotika koboa keleke baflair te a continue no boakele baflair po tomona bavideo tomona bango ensemble tomona bango na bafilme tomona bango bani toya ofanda siko tolobani babongisi to basololi a huis clos bani po suka nango ezaka barevenir ezaka bo le boye bofandi bosali tosali banazelo momo après au moins la vidéo ya bato wana basali basini baye eza réponse bayaka kopesa bino osali baanalyse biso ye bon tomoni bino ye après sulu wana seke mosu ekoyaki moïse ange apesi moto kitoko tandi ange aopesa se ki atie baya boye ya nicole mpe asali boye karine mpala mpe asali boye emegaki mpala ndako yango mpe alongwa nde bazala fidèle bongo il faut que na esala bien il fallait nini gérer il faut que na esala nango bien mabe ezalaka il faut que na oh lobano beta lobano makambo ni ezalaka kuna ya karine mpala ezalaka nini tobika karine mpala falaki ene na bo mabe eza mpe wana kei na eti bo azalaka produit maison alaki va camarade ya mama abino a comprendre une des réalités ce qu'il y a makambo monique non il faut na benda na ndako mafu akoma fu ya benda na benda ko mafu omona te nini na yo asa karaoke zaka na nini aga desimoko ouais na partenaire zalaka wana banini mais yo mona karaoke na taba ta famille bayaka lo banini baya te oyande imposate baya te imposable no boyade nga wana na tanga kana musika tala bo explique ça ça non ni oyo ça na nini mais moi yakati ayo ayate na karaoke ma mère ça na ayate na nini na place ya nini oba la musique place comme ya place on a ba comédien na nini fongoli sugi na so ba fongoli za ka kasi mama sala karaoke mo wana bani eske bon baya mutaya sala te te parce que celui qui n'est pas avec nous contre nous donc derrière ma baissé contact au jouer hypocrisie oya te mutaya sala mais pas on s'imposant azai aboya va hypocrisie aboya va hypocrisie ndelo bien aboya s'imposa ko boya on est ndeni ke naza ngote ke disait que la boya c'est dire que ça se côté dans ce petit dans ça semble il y a ça se semble te yebo solo là balinga rote mais basoli ça va ouais c'est ça l'hypocrisie kasi balinga rote mais tout solo là mais le choquant avec Karine pas la salle bien dans le kenda oh choquant ndeni je suis makasi parce que pour seko ba sekaka ko yamba no ba yamba kana hypocrisie nde yango wana kasiti hypocrisie nde yango wana mère là amoni que non vrai face à marambo des aboy par rapport à marambo des qui nego maboy ndeni ya tikana ke na benda pourquoi batu bozo boya ba jouer pas batu miso pour na nini bozo pour ma carrière na batu te bozo voler carrière à batu panda batu ngo pe air moto kene tozonga fo ba mo bazonga batu nzoto eza ya yo areza ya yo musale eza ya yo bazo ko imposer pourquoi bazo ko imposer kenda ko sala partout par-ci et ça le bien on hein la sepela na père de la foi abandolinga mama batanda sauté oui ando le belon pe moi mingi so koto na yebo kanisa te nga na za o ya bino so koto na yebo kanisa te nga za no tenga na opanzande liloba ya nzambe oui mais na faux politique muto ko akomi ko wolela siko no ye fois ça mingi pananga mikolo ki na église te kuna ok ça nini ok luka nini ba nini ba benga oni à cause de la faute le cas yo omoni nani nana ok ko dagi intérêt ndi pas via zo le ka ba théâtre intérêt ko oh ils ont mon dana misuti et que ben intérêt bonne to ke na bonne na ben intérêt ngo oya na biro ka biso tout ba charger biso boso qui était siko olongwe wana pour pas on doit transport
pour le transport pour ce toquer ce toquer tout comme au moins transport moi le transport est bon mais na place qui na qui na tena fan na est-ce na na zwa et alors ande mo le bazo ça va venir na bango ba veya na ni na restaurant so yi oza le tongo oza 29 transport au boya boya o sambela ce qu'on est terrain o sambela mutu to sambela yo moko te bo sambela mutu bo sambela bino bo sambela ni bino moko si genio so ebi maniza ya mutu moko Kimbibi na ko molemba istome sanga bien te oza mambe ngaso so na ya mamuto alinga muta bimisa yo ko bimisa te minga to tika na mission kasi leke problème est ça bimisa tout ça la question c'est pas réponse c'est ça bilo ni na kunda yo tu ninga na ebiso ke note déjà ce matériel no zoa pas matériel na nation ngo wapi isa bilo ni kuna na machine ngeza pa machine nga singa micro nga ba image ngeza kuna ba accessoire technique na bien c'est-à-dire biso to sa boulot na kana triper nga vous comprenez na kana triper nga kuna triper yi moko o ba famille bota sina noir nga na kana moko o mage mayu ya moya kana pour tout ça musa on nga pour Jérémie na lumière na ni tu ezo na bilo no bongo. Il y a des fois peu au monde a tes photos Lucas Singamo et micro ya bani to na ngota ke ba technicien te songa na bete ke basunga société te société basunga ngota tasko balisunga bonene comme content parce que biloko ngo ya yezani e pele biso to singa ngo za bilo ni lumière na yo machine micro ba image micro ni cravate to egui cravate papa c'est yo quand tu connais bato na micro te to tourner micro za singa plein ya perche ya malonga uchi o singa na bela ni basa ni pona bilono bazongisa biloko no te collègue na des fois zongisa po ya sana collègue ne tomit kasi za shi bobe bana be to sola rate o to mi asa bon point ni ayambanga na téléphone te mais tu tele kina ko récupérer ngamo ayambanga na téléphone te na bengi na komiti na ba page ya mbanga ite o eloko o ya oboyo ya mbelanga izaka biloko na ngaka oyo ngana etondo sala ngwa ndehor ya boulot akonda akoti ko likita na ndako na ete te place azali na place comme sigo na zo eta okoma kuna te ko tomi na zo eta okoma saka biloko ngo na zo eta okoma kuna te ayamba obi na sa analyse mongo niti ndeko na nga boye so yemo na fandi boye na oka na pasi pe na regretter na ndeko na tomi vraiment na mona pena ke ingratitude ya makasi omo soto comme na niveau na sa même ba démarche mususu ya obenge ko benga pe batu boye bise kaza psanta ba image nga apesa so on etika la suite mais nazo yango tout tika la parce que nazo benga ete pona bondela musala na obenga epete poto sala cop makam na obengele ye moko ayebi akoma déchet kuna azo poste yani hasaka ndenga na zaliti poste ngo ba pese yani so ba sali le ba osate ou bien qui habite coup de mener pas de la fois ni to banda o kitondo bika pi bongo mongo deux semaines ko tourna te to ki kuna pas de la fois to beti coup de mayebi so biloko zo kanga na kingo zani parce que les mama nani yaki awa o yaki poster ki vidéo o soutenir ki mbimbe na ta ba de que quand so maman na lo ba o a défendre onde so na kosa to na kosela e to na kosela makambo ezai kuna na société ya lo ba on ne peut pas partager na ta ebeli o yeke ba problème susu ko ezana na kati ya libota na kati ya foyer na nga na okango pa mère mutayi se za tomi mo aza soni nga na ena solo na yo nga bobo mais ta problème na ngombe na kutana mère abisanga biba ibisinga yo na mwaso bokabwani azo sika ese masola nga no sola na mama na ngelo sola patona na sola ona collaborateur et comme kuna matoyi nende parce que o ezaka kuna na matoyi na ngeko mate Mésopotamie bajeni voilà merci Kimbimbi to bina psona suka to na bige lobi dossier mso bima na ngoli sos to va na sos dossier rattraper YouTube na bien chaîne eza mulai désolé non sans bien terre chaîne eza mulai non sans bien terre Vous devez d'abord déverrouiller votre non Tommy nini
abengi yo naoki voix na ye voilà merci na yo merci na Kimbimbi merci na tout bota la biso na Congo Liziba TV merci na ba partenaires nyonso na bato ko boka je sais pas ma dédicace exacté aussi que bato tout bolinga la quelque chose na toujours apaka mandoyi yebe na linga yimi non de Edwige Kabutu wando ya mwana ngai bato bakanisaki na pesaka mama po bato to yebika so boti kuna fo pesa ndoyi na asa bandoyi belé bandoyi yo azana ngo usa pisi ndoyi so mnanda kunkomeza mususu so mwana azana kombo na kasi ezala na pe bongo parce que nazwa ndoyi ya nani ya kandi ya kingani so na ndako benge kombo mususu et puis bandoyi ngo ebele balelaka bazwaka je me katana yo tout mon azomba la sima merci na maman Nathalie Fikibo aussi qui a Gisèle Tati maman Vassé monter ma prince et je peux une merci na ba partenaire nyonso bolinga la kecho et c'est Pelissa fondation et c'est Pelissa comment papa lopango na moins cher comment maman lopango na moins cher grâce à maman Nana Takaza et c'est Pelissa merci na yo na mona sima caméra et là qui Jérémy Ndemo aussi qui assistant il y a Chadra qui wana mais na biso Congo Liziba TV toujours en marche Congo Liziba TV on est toujours là. Merci Nabino. Tomani Balasima. Bye bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités.